balandi biso na kati ya Ediba TV toyeli lisusu na mokolo lelo na mwa lisolo moko ya malamu pe ba conseil ya kopesa bino bandeko oyo tozali kozwa ba appel esika nyonso mpona kotuna biso pe likambo yango soki tozwaki yango na ba message to na basinga ya telefone oyo bato babengi biso. Bandeko balandi lisolo oyo toyeli bino ezali makambo ezali koleka mikolo oyo na monde actuel epai na biso na Kinshasa. Bandeko toye koakize motu te toye koloba ba oyo biso toali bato asongi tokoki kobomba eloko moko te koloba po bino pe bozwa yango kuna boyokaka. Bandeko likambo oyo toyeli bino ezali likambo bato ya moto. Bato ya moto penza lisolo wana esali biso nyonso pasi. Koyoka bato ba moto bakomi na bakisi, bakomi na ba magie. Topekisi te bato basala affaire na bango ou soit business na bango ya ba moto te. Biso toyei kaka ndeko te ya pe kolakisa ba oyo biso tozwi na banzela ya senga ba pele tozwi. Boni bino papa edi tomoni bopesi biso ata info moko te. Tozalaki très bien saisi na makambo ya ba moto oyo tozwaki ba information nyonso normal ke bato ba moto bakomi ameni client na ye. Soka komi na destination akokwisa fongola pote ayebisa moto ya moto client alokota era kolokota fongola pa pesa ye nde moto wana kobaluka moto. Bandeko toza kokende wapi? Tokomi kokende wapi? Boye oyo bao basombi moto mpona vrai business bakosomba bato bakobanga komata tosala sikoyo boni na mokili na biso awa na kati ya etonga na biso ya Kinshasa esika bato ba moto batondi ebele. Toye kopekisa bino te bomata ba moto mais toye koloba tozala prudent na makambo etangami makambo ya moto nde eloko toye kotelemela bino. Bosala attention na bato ya ba moto s'il vous plaît. Bosala vraiment attention makasi. Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman atika église. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale basonge bakati basonge ba memel ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kinshasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. Oh mama zongo lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama zongi cheni. Mama zolia 3 fois tongo midi poko ndeko nanga elo musu sepelisi ngai misunga homme de veillard ko ebiba oyebike bana courant ezokata soki esalika manœuvre pano ya lita bana lumière 24 heures et puis connexion internet efanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge docteur mbango ataka tu sais pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Non so futi mbongo nozo regretter. Ah bon, tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala ezala. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bambongo na opinda ya pampa mana c'est fini tout ça. Bongo liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya panda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a comme il bati misonga. Babe. Voilà de retour na kati ya plateau na biso pe toyei lisusu mpona kolobela likambo ya moto oyo. Histoire oyo ezali toujours vrai de tolobaka na bino ke ba histoire nyonso ezalaka na kati ya Ediba TV, histoire moko ya mensonge ezalaka te.
ezali na moto nde abengaki biso mpo na ka oyo ya likambo ya moto ekomelaki cousin na ye, vrai cousin na ye, mais ezalaki na bakongo ye likambo ekomelaki cousin na ya ligue soki ye alokotaka fungola wana apesaki moto ya moto wana mbele ye abalukaki moto. Alors epai bazalaki kosala discussion wana ezalaki na famille moko bautaki mpe kovivre le même histoire na kinkanda nde baboyaki balobi na ye yo moko lokota fungola wana oremetre yango na esika na yo ya moto nde na insistance na même histoire oyo elekaki na Kisasa oyo bapolisier babimaki na kati ya événement wana na oyo mpe kuna eleka bisani ya Matadi nde motu wana azwi ye moko bato batie ye mbamba soki eza vrai que ezali na mission wana te oyo ozali kokanisa kita lokota fungola kolokota fungola oyo alokotaki nde abalukaki moto. Bandeko na kati ya Diba TV toyaka kopesa toujours de vraies informations. Posa l'attention mokili eza kotambola malamu mingi te. Tokei lisusu na mosika mingi kolobela susu likambo ya mwana oyo ya mwasi akufaki na mboka ya Canada na kombo ya Alex Alexandra. Likambo oyo elobami partout na kati ya ba réseau nyonso pe na kati ya ba réseau ba sociaux TikTok wapi Instagram. Mwana wana ezali pe kaka conseil oyo toye kopesa na kati ya Diba TV mwana Kongo. Toye koloba te ke baboti batinda susu bana na bango libanda te. Ezali ke koyeba nanu liboso état d'âme ya vie na bino moko na mwana oyo bozali kotinda. Mwana na ipare azalaki nanu awa na Afrique du Sud. Après à partir ya awa nde akei Canada. Biso bato tovandi awa na libanda ya mboka na Afrique du Sud, France, Belgique, wapi Angola, Amérique, Canada. Nous avons plusieurs cas pareils. Ngai moko mutu na obetre mno di solo oyo. Ngai moko papa edi. Na ndaku na nga oyo na yamba midele nyonso ya bato. Na yamba 2019, 2020, série ya Covid. Nga nazalaki au moins na 7 personnes. O bautaki nzela ya Angola bayei awa pour na préparer ba voyage na bango ya États-Unis. Tomona makambo midele na ndenge toyambaka bano na mboka oyo. Bamususu baza kovanda pana nga, bamususu na lukelaka bango esika quelconque. Bavanda pote tokoka kozwa moyen ya ko dispatcher parce que tokovanda nombre ya bato ebele bongo te. On avait vu mususu bayawa aye kokumba tina ba mikumba awa. Aye kokumba na ba zemi awa, biso tozali ba victime ba problème ebele. Pe azwi zemi akikomela na kisi po abimisa zemi wana. Pe compliqué ngai papa edi. Likambo wana ekomelanga na kati ya ndako na nga awa. Lelo mwana wana mwasi aza na États-Unis. Azambo alobisanga te apesa biso ata mbote te. Pona nini tochaki yazana na droiture. Toyeko kise kaka mwana oyo akufi te Alexandra, mais tozolinga tolakisa baboti. Bosalaka attention mingi na kotinda bana bakendaka na bamboka étranger bangu moko. Parce que muto yo même akozala na ye kuna, même otindi mwana ye pa na ngai. Est-ce que nga na kozala na ye tango iso, na kozala na ye journée mobimba te. Donc ezali ba l'un de conseils ya ko apprendre ba oyo batikali, oyo ba mesana kokanisa ke fo batindaka bana na étranger. Bosala attention parce que bapakambo ekomaka mingi. Tala ba même cas oyo touti kozwa ya leki na biso mwana na biso Alexandra oyo atiki biso na mboka ya Canada. Bandeko lelo tozali na ba conseil mibale ya kopesa bino na kati ya émission oyo pe koleka
kosolola mingi ya balisi to les mususu toza nango. Alors après émission oyo tokobetela bino balisi to oyo mususu to wuti kozwa bato babengi biso pas moyen. Donc mokili toujours mawa mingi yango topesaka bino conseil na kati ya émission oyo tosalaka ezali mpona koedifie yo na ngai. Oza congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là bato mawa basiladi $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na baministère ebele baprophète ebele esimba ete me nakumisi nzambe ya papa Moïse mpo mokolo bamemaki ngai dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi koli